Salut, Nabandeko, tout vos gens d'abisso à travers votre chaîne Feza TV RDC. Yamabela Dinganga, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, autrement dit, 207 de la presse. Moi, na mobali ali tuto Yamboumana Zolo, à Kosale Labino Mosala, à Kopé Sabino Basango. Merci beaucoup à tous les abonnés. Il y a chaîne, on est sur chaque fois. Bon s'abonner, bon koto. Nenge yuma ya vient biso boketu premier lobara bon koto l'air est grave na musique, l'air est grave na politique, l'air est grave na magamonio surtout ya mokili to vandika boye porte fongwami photo ya vient biso prêtre de prêtre, l'homme d'état vient biso José Makila mutakalisé par qui? Yango lelo to koluka to information wana nani oya mutakalize vient na biso José Makila. Est-ce que ça peut important kaka ya mutakalize un homme d'état pour na nini boye ba congolais tozo kende wapi? Où allons-nous? Nekono congolais mais ozui kaka moi photo ne moko boye atape soka sala kiango il faut kaka o publier yango. C'est pas bien. Donc, on a invité Mibale Awa. On a la analyse. On a vraiment tout pour tout bon qui sa place sur les Kobeba. Merci beaucoup à Zola de la Cruz, ma meilleure chemise. Merci beaucoup à Francis Moulouba, cher depuis Suisse. Merci beaucoup à Darcy. Darcy na France. Darcy. Lubelo. Merci beaucoup na bandeko tout bon na biso ndenge za raka. Chéri Kobetox na bino sepeli sarabino boteninga rigerte par rapport Chantal Ndongala ndeko ya bato ya Fifi Ndongala depuis Belgique na pesio bambote et belé vraiment ndenge za raka. Alors to kele na moi transition pour na koti sa ba invité na ngami balé auto ça na bango analyse par rapport ya mutakalisation ya vie na biso de Luc Konzinga prêtre des prêtres. Na ebité soki yumani na sali makambo yo na bima et bon on a kozonga poto sala kaka débat na et sala kitoko na eleng na bimela wapi awa to awa na bimeli kote. Merci beaucoup to koti déjà na plateau na biso to sala na kati ya balabala malgré invité moko ya mwana mobali aye azoya na nazana nzela bengi biso tozana na ndeko Nene Issa to sala na analyse par rapport à mutakalisation ya vient na biso de Luc Konzinga. Nene Issa boni bien papa na Jerry Kobetox. Voilà lelo tozana analyse to sala na yo lelo makambo ya mutakalisation tozo telemelango tozo lobelango même na bino bandeko basi même na biso bandeko mobali. Est-ce que ça est important ce que vous photo to vidéo ya ndeko no moko boye au publier yango talet na minute oyo aza gouverneur aza moto monene vient na biso de prêtre José Makila ba publier yo pona yo analyse nino sala na moto asali likamba bongo. En tout cas pona likamba na ntuko sala nga passe makasi. Côté la biso na biso ba congolais to linganité wana za gouverneur donc yo zita mususu ba photo wana okoko bomba ngote to effacer donc faut yo o publier yango ndo moni bien mais za bien te to linganité papa nanga azana papa ya bana ti bana na eba ko mona photo wana basi ba moni parce que na émission que Facebook eza ya ko yinda mabe eza ya ko pela mabe ba page nde page ezo zwango et ça nga vraiment passe tant que mwana tombola moi micro tant que mwana ko mona bolumbu ya papa na ye bongo ezaki na yo muto publier yango on s'attendait qu'il na ni to penser qu'il na nini to esengo nini ezo que pour publier donc bolumbu ya gouverneur pona yo pende salio nini siko batu musu bazolo bake bango batu ba publier baza na torte et batu ne batika ko kanga ba photo batika ko garder on ba téléphone batika ko bomba on ba téléphone parce que téléphone pe ko bunga au mona mutamute mabe ayibi yo to aloko tiango atali boy ozale ti mutu moko yebana ala saini na sale penko abetiango
yo koloba nini par là po bato musu bazo bake ba photo wana ti komi bongo eza pena ke ezaki ya yemo ko yemo nem tasala ki mais ti komi publier parce que a garder que on a téléphone est-ce que nene et la ro a des fois quand photo na moko sexy au bon bien on a téléphone ou soit tu effacer mbala moko en tout cas pour nanga il fallait ka ko effacer bon makambo comme belé na mokilo encore to lingani na bisoté so okangi ba photo no to so na sentiment na yo en tout cas si c'est effaçango pour mokilo tant so yo ko perdre téléphone na yo tant so mutu moko alingaka na yo te tant amoni yango kaka e comme occasion pour na ye pour ki so soni na monde surtout na monde internet donc ce que Monique ndeko nanga mwasi ya mobile papa nanga to mama na okangi ba photo a bongo en tout cas faut ko effacer to mutu asengi otindela nga photo na pour internet comment évoluer papa mutu ko ba tindela nga photo na oni otindi croyant que bolingani yebaka yazo bomba na sima na yo yebite ako zwaka photo wana asangi ka tomso ba photo mso de bimaka na internet en tout cas ya publié voilà en tout cas nengo lobi asangi ba photo mso bimaka na internet batu pe nga nazo bisa batu et ça peut possible image joannaise à la montée et ça peut possible image joannaise à la ya solo mais ceux qui pèsent ya solo est-ce qu'il faut publier kaka ministre gouverneur on dit tout le monde va publier wana ministre ne va publier wana est-ce que il faut ça la ngokaka pour na éviter lelo nenenga la retourno mutuna moko par rapport à la publication va publier vers la biso prêtre des prêtres José Makila lelo babi congolais so akotika na eloko eloko ade fe beba congolais akotika na Facebook bato babayango yo solo bandengeni yo po baya Facebook papa nanga Jerry Kobetox nga po nanga na style à Facebook te kutu WhatsApp na koma na ya keba po na nini te po ndeko na ngai moko mwana mboka ata baby sango on comprend ako kotaka donc ako pirater Facebook na yo bio moni pe makambo na kata Facebook ako pirater voire même WhatsApp na yo a baby selo pe makambo alors to ebite to ke wapi yango to moni bandeko musu na Facebook ba tia ba photo ba fleur voilà photo ekeko comment ba ngo tia profil na Facebook ko na taka longité ato tuninga mela mo ngambi solo kota na kata album ko mona mais po mona ngana putali bo jamais na taka jamais pour la nini soko tiongo Facebook comment lukela so ba problème Facebook comment lukela or ndela sala pour na ko faciliter biso na bande ko na biso to mona na kala à travers Facebook to mona na lisusu mais ndeko kongola bi jamais et comme nde ya buzoba voilà et comme ya buzoba tozolo ba par rapport à publication ba publier prêtre na biso prêtre des prêtres José Makila atakutu azama be atakutu azama moko pe oyo ndebo lobaki bango baboma mboka bango basala boye to mona nulle part au monde yo kasi na ba pays Afrique nene est-ce que na ba pays Afrique bazangi ba dirigeant na bango ya mabete est-ce que ba publier bango mitakala na bango jamais est-ce que basala bango ne basala bango toujours kaka les Congolais kaka mboko yo donc papa na soko mboko yo ya capable donc atoke na Congo Brazza so babiko sa kinos to kinwa babangi yo bakomo kebisa biloko na bango to bima atos non oza bongo te to bima de na caché ya mabe atoko ndeko no aza mabe ka nde boloba lokwa bino bozaka malamu parce que bango balobaka aza médiocrité na ye to boyité mais soko zuka photo na ye sexy et puis c'est comme si vidéo na ninga nazo talango photo na ninga nazo talango nazo mon on dirait ezaki caméra de surveillance ezaki na chambre parce que mambo esala melio na Dallas na États-Unis na ebité ceux qui sont solo ninga zaki na tantine na biso bazolo bango bazokoma bato bayebi parce que biso toyebi bango bazolo baté bango bazolo bazaki na mwa nduma moko boye azaki na mwa likangu moko boye azaki na mwa chele moko boye ceux qui pasaki na ye wana est-ce que mutu akokota na chambre a filmer to soit ezaki mwana mwasi ye moko ne mutatika ki caméra wana bongo to photo wana bongo ekanga bongo to eza caméra de surveillance yango nde tozo mitu les autres les autres circuler na mutu na biso yango mais c'est pas bien nene isa tozana a tozo sala analyse eza bien te to moni mitakala ya ndenge na internet misusu pe komi ko kale biso na ko bonga ya Congo yo ko bongo ya Congo yo misusu komi ko makambo esala mate président Fatia ko sala makambo boye azala idée bien mais babiloko na bino bozo publier wana na ba montage de bino bozo sala na e ko ko kale lipambo ya mboko yo mutakalisation to lembi yango to kanisa ki to soki moi répondre ne e koma ki ngana yo to fani to tongi audio bimi moi mutakale pe maki na internet mais lelo ta les ongili susu nene ongili susu kaka motema mabe ya biso na biso lokwa to linganité to linganité
vraiment yo kozwa pena mutakala na lobby na tango ba papa soma kambo ezalaka te o mona mambo te mais lelo e koma nango donc e koma nango wenze donc mutakala mo publier no bike batebele ba otala ba nani ba tala na bon m'en fou eza bien te atako yo lingi ndeko na yo te et que ça congolais aka ndeko no répétition na biso des okende et puis sont des okende yo jeune fille o memi mutu na hotel obi ko hotel wana obi ba taka ba caméra mais ça soni eza soni eza soni makasi pona mboka na biso. Voilà, alors lelo tozo tuna mwa mutuna parce que lelo joueur moko sénégalais asilikaki o azala kombo ya Diata asilikaki aza sénégalais na page na ye azaka pe aminanga akomaki abina regretter na comportement ya bandeko na biso bandeko na biso bazi ba publier nga ba comparer nga na mbisi ponga na za elongi mabe mais na regretter na bandeko na africain pourquoi ba ofinga nga boye tanga na tali maman na bi oyo congolais soka koti place nyoso makambe bebaka eza ba ivoirien te eza ba ba sénégalais te eza ba gambien te eza ba nigérien te eza kaka ba congolais nene isa wana na yo rolo banini ba lobisi mwana bato alobi boye eza passe oyo selo za ndeko mwasi ndeko mobali yo po obota. Pourquoi yo nzambe mutakelaka mutu pourquoi yo kozwa na place ya nzambe ozwa nzamba sali mutu na ye moka tali mutu na alobi créer l'homme à notre image ya za image ya nzambe pourquoi yo kozwa ye sikoyo o comparer na mbisi o ndeko na nga sali soki mwasi na yebi kozwa no congolais mais eza kitoko te eza malamu te wana eza ba joueur na biso ba sali bino nini joueur sénégalais vraiment asali yo nini fele yo po beta balit to so zaki mwana mwasi luka ndeko na mobali to mwana no beta balit soki ba fingi ndeko na mo yo ko sepela. Voilà merci beaucoup Nene to komiko kene na suka ngana ko lobaka boye ndenge to monaki to so loba awa na Côte d'Ivoire bazana ba dirigeant ya mabe Brazzaville a peu bazana ba dirigeant mabe à part vient na biso prêtre de prêtre Sasungeso bato pe ba osala na ye baza mabe to tikola mona place ba publier ba ngoteke o bazui dirigeant mo boye ba tie ya memi ba amemi soki ba mwa amemi soki ba nini basala ngote mais kaka na Congo kaka na mingi kaka bino bandeko bo mi bengaka parce que lelo bandeko ba bengaka ba bunaka combat ya malamu ba combattant to pesa kabino félicitations mais oh batikali lelo batikaka na bétention mabe nde ba ko sala makambo wana pourquoi ko sala un homme d'état ko sala ebongo na yena ngate pona côté la yena sala avocat na ye na yena ngate pona sala nini oui attendez ko neto otolo ba yo ndeko yo gérer ozolo ba nini ndeko Kabila ata sala biso mabe pendant 18 ans ngale tinga na concert na ko te na publier na sala montage ya photo ne mo na sala ngote. Toute autorité vient de dire mais so ba sali ne mabe wana nesko bokoki ko telemele boko pesa ye ba maloba oyo ko sala ke atika peut-être mususu sala mais ça ke ko publier ko sala ba montage wana te ko mona mukonzi munene oyo bandeko ya Afrique nyoso bazotala ba yebiye aza na bokonzi awa na Congo aza responsable aza papa ya bana aza koko ya bana ko sala boye en tout cas ngai na sepena ngata mukiti ndeko oyo sali likambo wana yebake musapi ozolakisa muninga boye oyo mpe ezotala yo mpe un jour bakopublie bongo donc Nene Isa tokomi na suka pesa mwa bambote na epi na mwa conseil ya mukie 1 minute conseil na kopesa kaka bandeko na ngai ya basi to ya mibali en tout cas vraiment botiko bebs internet congolais tika ko bebs internet s'il vous plaît congolais continue internet et baby yo partout compte ko nyata kaka baloba ko nyatika makolo tout eza obeba en tout cas pardon wana za papa responsable pe azanani na mboka na biso moko ministre eza soni pona biso so bozoye bangoti gouverneur bangoti so bombengo esaloni to melango liango otonda na yo ke batu tuba moyo kati batu tuba na posa mono jamais na pesi ka mbote na ba oyanga famille na nga isa tu na pesi mbote ba fana nga tuba na poto ba mbote belé na kin ba mbote ka ebelé. Voilà, merci beaucoup Ezaki analyse par rapport ya oyo salameli ndeko na biso parce que za congolais to ba chef ba congolais to lingana tango likama mabe les antivaleurs réseau salama il faut ko telemela yango bandeko pe bomoni bokozana bino pour yango to bolo ba ke basali bongo eza basali bien eza problème te menga gérer comme tox nga na sainde o ezali yanga analyse er yango yo
na pesi analyse na ngai eza opinion na nga nga na sepeli na ngote na mutu wana sali bongo même si ezaki pe ba photo na yemo azaki nango est-ce que ezaki important publier yango même si ezaki caméra cachée est-ce que ezaki important publier yango et puis yo mutu zo seka oza pe homme d'état lobby ba ko sala ngo pe bongo ba lambili bata yo soso seki nzunga lobby yo so batike za ya yo donc à bon entendeur sali bandeko botika la toujours na bolingo auto senga merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso Zola de la Cruz ma meilleure chemise na pesi bambote belé na pesi maman pasteur la titi la source bambote belé maman Elisa Monoko Bank na pesi Claude Ndombasi mama Wete Pedro ma Lili Moninga ya mama Gi Dan Nzila Avinzi la Juvenal Mpinga na France et puis Delcis Lubelo bambote belé depuis France na peso bambote belé depuis Suisse nazo pesa mbote na maman Nadine Nadia bambote na yo Francis Chio Muluba Cher bambote na yo bon continuer toujours kolanda chaîne na bino Feza TV RDC ya Mabela Dinganga na pesi président na biso Raphaël Walukonko bambote belé na pesi vient na ngai Neneli Jafa bambote belé na pesi pe lisusu vient nga débat mpungi vient nga o bossa na raté empereur espoir mayabu Kolo agence Congo Vibration. Merci beaucoup, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao.